Bonjour, bonsoir, chers internautes partout dans le monde. Vous avez une émission na bino bolingaka mingi, émission Tolobele yango, émission tobetaka toujours makambo etali. Ba dimanche malamu na pas une exposition bozolandanga partout dans le monde. Nazalaka na esengo tant bovanda ka devant ba smartphone na bino, ba télévision na bino partout dans le monde bozolanda votre humble serviteur Christian Tiko autrement dit anti-choc le nazabongo na esengo ya koyamba malisusu na ndako ya une femme combattante na kombo ya Mother Pamela Mwasa lelo na sepeli ko ya mbaye na émission Tolobele yango to beta masolo ebele sur musique gospel, sur chanson chrétien. Pourquoi Pamela Mwasa a sepeli ko c'est l'abso album Liloba Yasuka Pamela Mwasa le sœur Pamela a ko dévoiler sauf rien a ko beta l'abso masolo. Bonjour maman Pamela. Bonjour papa Christian Siko. Bonne année. Merci pareillement. Ça fait très longtemps ya ko kutano le susu lelo nazana esengo na ndenge osepeli ko yamba biso susu awa pa na yo pona to beta masolo makambo etali émission na chose à émission Tolobele yango otolobara makambo tout sauf rien. Maman Pamela Mother. Pourquoi Mother? Bon, Mother ça on maman hein. Maman bana ebele. Oui, Mother ça on maman. Maman bana ebele. Oui, maman bana ebele. Ça on maman, tout on peut vous en maman car ma Pamela, tout on peut venir Mother, des on maman, ça il m'a bête. Merci beaucoup maman Pamela Mother, s'il faut le dire ça, Pamela Mwasa. Na ça vraiment na sengo tango na somo na oboye. Nzambe sa bolingo tout le monde est sur 2021 parce que ça fait beaucoup de temps tout le monde a soutenu mais le photo sur la makambo belé, to beta makambo tali, est-ce que vous êtes prêt à répondre à biso na ba vérité dans l'émission? Oui, non répondre. Naza vraiment prête. Oui, naza vraiment prête. Bon, naza lo ma bête ya obomba to ya obata ma voilà. Obangate. Non, non bangate. Allez-y comprendre, nous sommes avec l'émission Tolobele yango émission ebeta makambo etali to beta ranki ba vérité. Pamela Mwasa jour pour jour. Tout metana mon ke parcours na yo. Ngai personnellement na koloba, j'étais parmi les réalisateurs na yo à Liboso. Il y a clip na osala qui circonstance après un coup au monde na susouté mami kolebele mais s'il faut le bayango obimisa ko pisu wana il y a des chansons to sala clip mais les sons na beta mate za radia quoi. Bon les solos nango et beta mate c'est trop dur. Juste moi tant moko et pesa maki ke salima ndenge salemi na dès que tu tournes avec deux clips wana circonstances na tango bika moi oui les solos nango beta maki le sous-souté par rapport à la circonstance carrière la vie. Oui. Par rapport à la circonstance, bon bête au fond la vérité la circonstance yango banzambo zaki kitoko makasi nzamba bika moi circonstance tout nzembo wana vraiment na linga ngo mingi na komisa nzamba mingi nzembo wana ma la musa ka sera mari misampo à l'époque nga na yoka ka susu ngonga mari misampo et pas na yo si fona lo bango on évoque que mais ni promotion il est kana télé té o ki pa pe ngote ba clip ti lelo ezara pa nanga s'il faut na lo bango clair ba télésoté bola nanga ye to na pembeni yawo ça dit à quoi? Non ko ba ke na ekipa ngote maman moko te jamais ata mona noise longi mabe o bois que ça mwana et en plus kutu banje mo za soki to makasi donc ko bois ka ngote so lobi ke yo zwa par na nje mona c'est-à-dire que ils appellent nzembo parce que ngamoko ils appellent nzembo esimba motema nanga. Oui, voilà. Maman m'a roté à boire à moi nanaye, ata moi naza liboma, ata ba moi naza kuluna, ata ba moi naza soinani to nani te éviter. Maman m'a boire à moi nanaye té. Na l'école en opé, ba non les na télévision na 2013, 2012, 2013, 2012, 2013, ils ont les na télévision ka ba circonstance kaka. Ba circonstance 42 ça y est les gars. Mais d'ailleurs bientôt là. Ils ont là. Oui. Toujours bas circonstances car mais circonstances on n'a pas la vérité tout le monde pourquoi circonstances je pense que cette émission va faire plaisir à Flore Chabani donc à ce pembe na sur place maman Pamela excusez-moi la vérité dans les cas mabele circonstances ils a qui dit à quoi aux qui t'a recommandé est-ce que aux alara na
au travail ba parole mais yo moko zaka inspiré par l'esprit de Dieu pour na ko bimisa ba tema kitoko bon. Ouais, naza ba parolier te kutu na place bazala raté. Ouais. Na beaucoup de place ba parolier bazala raté. C'est juste la collaboration avec l'esprit de Dieu. Kovanda na se na kacha makomi, kolia liloba nzambe, intimité na nzambe, ne permettra que inspiration soit place kachi na mutu. Au moins pe que mutu na kutana kuna parolier moko boy en parlant des paroliers. Na bosende ko ma papa ngo à cette époque, en 2012 je crois. Papa naza parolier, après ça pe ba monsieur belé à de l'autre côté puis ça va profond après ça on va musique banzembo belé atangelanga kutu après ça pas maintenant travailler na parolier nga habité abi non ma fille va de l'avant nzembo circonstance eza vraiment nzembo abi ça nga bon nzembo eza pena nzembo place au bandi na place au koti na place au soukisi eza pena nzembo zo ki on nini na banzo expliquer te papa na expliquer maman. Peut-être autour dans la question. Tu peux parler. Et voilà. Adona le but, non papa, nzembo na zo kondeni na utaka na ifana ki beta production moko boy quelque part. Na beta production ana moi likamo be na kutana nango. Moi likamo na kutana na ndaku na ngai. Elelisa kinga pe saki ba musicien passe. Puis c'est ba musicien passe vraiment total maman na bango. À vivre injustice mon pays humiliation mon boy kana cadre circonstances mais wana ndimbo ezakité ba mission pour encourager non maman toke kaka loko eza programme ba ozela biso ko no beta wana na 2006 ouais 2006 2007 et dit maman toke kaka to simbi nzela toke ba ko encourager nga to komi kuna to yembi pe nzamba salaki wa salaki tant ozonga tokomi na ndaku liboso ndaku na vandi je plairais via circonstance où na uté ko lenga nango avant na kende ndena banzo guitariste atalinga bi na consoler mère asimbi guitare abanzo beta accompagnement tant beta accompagnement na ayebi ke ndenga obeta wana mama kati na ye eloba kati ne eganga ne automatiquement nzembo tango beta nga na banzo yemba nzembo wana kaka ndenge ewutaki na lola ndenge Saint-Esprit akitisaki ndenge nga nazo bimisa ndenge yembamela ndenge za kolongola te ko bakisa te je n'ai rien corrigé donc ewutaki droit donc ewutaki pa nzambe directement na yembi yango bongo nazaki pe na titre te tant no yemba ngona bana pe ko lela tant na sisi babisinga mère nzimbo opesa ngo komboni na isi bango circonstance. Lorsque le signe de la conviction et de la foi se perd, et voilà comment l'homme il devient abattu et il accepte toutes sortes de qualifications. Tu n'as pas si long à t'alayer. Papa n'a pas,
yaye soki moto apambami esengetini enakolela na tango na matanga omona bato bazali kolela papa kei mama kei lekinaka kei tomona na kuna na lola elingi kolobani mwasi soki azali kobo maina makila kobima mosala ne kulusu likonga na mopandi yaya maina makila kobima na mopandi na yo elingi kolobani. Merci na réalisation ya Christian Soumalengo oti côté la biso élément où il y a clip il y a circonstance il y a maman Pamela. Je vais vous signaler que c'est moi le réalisateur de cette clip là clip on a maman Pamela sur année voilà 2012 hein 2012 je pense que cette clip va faire plaisir à Yagodentiko Gandini Kabuya. Je pense que l'histoire ba image moko wana bokota la wana ce sont mes sœurs propres na l'histoire ba wana kata clip wana po ngamona za la fanatique clip wana émission le dimanche les autres ça la plaisir mingi na mère Zozo Luanda dans les États-Unis Pati Luanda Blandine Luanda na kata États-Unis émission ça la plaisir bongo na Fatou Misinga Mamundaya moi Simo ya Malamo une femme combattante émission ça la plaisir sous na Fallon Moussassa on la Moussassa en direct de Colombie. Maman Pamela, je continue na yo clip à circonstance. Je pense que les téléspectateurs au bazola na biso na métier au batali clip wana je pense que barosa décider plus que zaranze moko inspiré vraiment. Mais tout kende kana ndenga circonstance. Après clip il y a circonstance. C'est que la réalité il y a circonstance et bandi. Maman Pamela. Après clip il y a circonstance, la réalité circonstance et bandi. C'était dit à quoi? Oui. Après clip il y a circonstance, la réalité à circonstance, il banda qui vraiment makasi. Vraiment des makambo salimaka. Des makambo mais salimaka vraiment ça pas compliqué. C'est pourquoi je dis toujours que ils ont naimba nanje mususu ils ont les kamoko boye nanje mon isa témoignage dans déclaration. Ils ont les kamususu ko komela yo peut-être après 10 ans ou 20 ans. Mais ça m'a permis que yo leka nango pour mutu mso yo leka nandila wana tant mutu na yo leka yo so leka ki c'est-à-dire que ozana makasi ya ko fortifier ndeko te moni place yo te njamba sala aboui moni place yo leka te faut sauter boye pour o comme isika wana te il faut sala boye pour comme isika wana. C'est pourquoi je dis oui circonstance vraiment ya ki ya makasi tempête vraiment beta ki makasi on peut-être mona ki nga vraiment sur na médiaté. Après tout le monde est super na médiaté yango mona ki nazaki vraiment lisu ya obatama mais na obatama nanga na tika ki nyonso te na limbaki te na banai toujours ko saila nzambe ko sala musala nzambe ko kepe ba studio ko zala l'écoute du Seigneur ko yoka ba makamnyo surtout mais circonstances pendant ça les mecs. Circonstance c'est seulement qui allez-y comprendre je suis avec la sœur Pamela to panzara ramaïli to panwa sœur Pamela après avoir circonstance to kel malembe sœur Pamela ba musicien ba longo yo groupe Panzani après circonstance sœur Pamela foyer baby après circonstance sœur Pamela au changer église on sambela au comme église mususu to lo banini. Et ça, ma bonne ici, il y a Seigneur, bien ça qui plan, il y a diable, n'est pas qu'on combattre. Alors, les lots, tout le monde se sous, des mots zongingali sous boy. Circonstance caca. Ouais, voilà. Nakoko le bac circonstance et à caca na vie à mon tour. Ce qui na vie à Jésus-Christ, ba tempête écoutez bétrek. Biso skoba auto zaba imitateur na ye biso banjeta okaoka et comme attendre faut comme rara to témoigner ndeni faut to témoigner mais pour témoigner ba toujours sur le ngozo loko za na sa mais ça faut na fukama c'est na zo loko za likolo ya mais ça faut na tombola nde loboko. Ouais voilà oui circonstance ya ki foyer panzani kaka pona circonstance ya ki na longwe église kando lobina ki na église na zone église nanga ici ka oyo bazuela kinga parce que pour dire vrai que peut-être bato balanda biso j'étais maman pasteur
heureusement il me dévoile na ndo bombalanga te na ndo bombalanga na ndo bombalanga il me dévoile so lobby déjà que foyer panjanaki na bana na ko bombalanga oui non parce que lobby déjà que foyer panjanaki au longo église OK église mususu parce que faut ba yeba longo église pour ani oui j'ai prié à l'église du plein évangile à Kitambo tant ba balinga na plein évangile na ke koko maman pasteur tant na komi maman pasteur ça n'a pas tenu circonstance yé et sali musala nango na longwe na zongi na église nanga à l'église du plein évangile c'est là que des nazo demeuré nazawana jusqu'au présent je suis là dans mon église ici ka bazuela ginga niska bazongi selinga dans mon union sur les circonstances moto mosusu komona ngai naza kolela ayabiti na nango teo mosusu beti maboko e mosusu pepoli miswele o mosusu beti makolobi atolinga kotola e asopelinga izere ayabili kambo yango te ayabili kambo yango te ezali kambo ya motema na ngai likambo ya motema e. Merci likambo motema je pense que naoki ba char de poule nayoka ngoka kamena mona live tama bikamwa ekomaka te ekomi Mama Pamela Mader tanga bikamu ye nzambe vraiment Maria Alexako na banzela oyo 5 neto ba ngo vale et leki c'est les kaki c'est leki les lotos na yo bongo sur Mama Pamela Mader bon depuis tout les temps là on est les kaki otike sukosa nini o préparer ki nini est-ce que ozongele susu chana yo puisque tout le monde est mo tamulai pona ko pesa susu bile yo to betele sona tout à l'heure awa liloba ya suka. Mais batani je tourne tira qui vise qui dit à quoi? Ouais, c'est juste quand on recule pour mieux sauter non? Ouais, on recule pour mieux sauter. Muto abuti ko pola lambula au bimara mbala mote pas moni moi bimi habité na bimara na moi pour bilamba na kauka. Et je suis arrivé na za ilamba mususu na koko lata pona kende sika wana da kozonga na ndako a changer bilamba na ye. Pas kende et c'est kazo kende. So c'est juste kaka et le moment bezaki na ngote ça juste on recule pour mieux sauter. On recule pour mieux sauter tout beta solo solo un groupe ya Pamela Mader comme un groupe non. Un groupe na miracle prodige. On a combien de musiciens? Nga na 16 musiciens. 16 musiciens. Yango na ba otonga yo. Na lo ba siko vérité. Yango ba otonga yo. Au faut ta ba tout bien té. Bokina ba production so caché bana balela amonga ba transport na 16 musiciens na mi balo esa nga vérité vraiment c'est ko on na luka yo moko to beto le solo bo sala randenge nini yo ko producteur té ozana sponsoring té bon on a 16 musiciens o jira bango ndeni mais premièrement là nous nandimité ke balela ka pour nazarana nous play nazarana nous bien na bato o nazanango na kabula na bato. Il y a des fois aussi que c'est comme sous ba pesi bon moi muke otali peut-être bogena kana 10 musiciens to bogena dem na 8 otali bon wana peut-être ngai de mon côté nazana oyanga moko personnellement on a ko se servir nango on a moni o wana batu ba juba ko kabula na bango ba ko kabula na bango ba zo ta muke na parce que non to comité tant to koma c'est-à-dire que ba ozo ibele koleka pour notre comité yango wana bozwaka o tozuana mais koloba ke balela ba se tracasser ba mitunisama wana ndi vraiment na intimité koloba nini na vanda na bango we na vanda na ba musicien bien bango moko ba yebi ba bindeni na solo na bango ba bindengeni na zana na bango donc muto vraiment ko se tracasser a mitunisama trop vraiment ils étaient so na gérard bango nini na vanda na bango bien comme une maman na seka na bango tango singeli to seka na solo na bango tango singeli to solo la to lobela mama nzambe tango singeli to be mama nzambe to pesa na toli tango singeli to pesa na toli donc voilà donc na bango bien osakana bango bien merci Mader Pamela moi ça c'est okini malembe maman Pamela bon question moko président Elibiso à chaque fois sozo ça na ba timbre de son na yo ne yo mi se wolo ba ne boyembaka tout santaraka toujours moi timbre vocal et bimara sœur Marie Misambo obimisarango est-ce que les lopé ici au vanda depuis personnam sœur Marie depuis akufa ti lelo
notre monde a concert spécial ou serment où ça immortalisé serment il me semble. Est-ce que Pamela moi ça pas partout dans le monde où il m'a déjà bien interpréteur Marie me semble bien. Est-ce que cause initiative nanté il y a quoi invoquer les choses au combo ya serment Marie me semble. Ouais, merci beaucoup. Na za vraiment nango na mutunanga. Mais je pas voulu que bimisana nous ya Sœur Marie. Na salano concert à Sœur Marie. Mon moki na biso za compliqué mingi. Moki na biso za na babiloba, baloba ki bazongisaki, basala ki boyi. So na bina banaka mamo na yemba nzema Sœur Marie. Ah, alinga profiter na Sœur Marie to boyi na boyi non. Soki ngonga mulai na zui album ebima kité na sala ki angote. Parce qu'il y a d'autres gens où va proposer ngai que sala nini pour nous bima na musique bima na yemba na nous zo muto mo wa yemba na ye zo muto ay bima po yo bima yemba na soki na boya yango c'est na loba na batuke si Dieu veut élever quelqu'un ezate fois zoa Pamela yemba na sœur kingani to frère kingani non bangani non na bangana ngelo côté na bangelo côté parce que na yebi que Nzambe Dieu est capable de tout hein. Dieu est capable de prendre mutu dans le néant abimisi. Dieu est capable de tout. Même Nzembo on a interprété à Papa Paul Balenza. Si j'ai interprété ça c'est pas dit que n'interprétant au peu bimisanga non na interprétant au te peu bimisanga. Mais ce que les Camerounais ba robimisana c'est comme si aux ana ba compétence mo na bato mo boye que ba roloba que so yemi Nzembo Sœur Marie be yemi Nzembo tant sur alors mbongo robimana simba Nzembo wana et on peut m'abete entre bino ba chrétien. Bon nous tinga vraiment le côté mabé na yo na nécessaire le baté na un programme. Na yo j'ai pas album nanga d'ici les obima. Même ce qui nous va permettre tiba anu okaka na début anu ezobima. Na début anu ezobima. So ki na 6 ya ngonde nazo sala concert et hommage à Sœur Marie Misamou. Ce qui na longo yango, non ça l'hommage à Sœur Lombongo. Oui. Ce qui peut les sous nous va permettre même frère Matou. Non, yemba frère Matou. Frère Paul Balenza ko beta concert mobimba ya banzembo na yé, je le ferai. Bato belé non, je veux faire ça. Merci sœur. Batbola no siko. Émission soko monango tolo belé yango. Le bel amour trobaka makambo etali makambo lobi vérité. Autant les biso Sœur Lo, autant les biso Sœur Marie, autant ni Sœur Matou et pardon frère Matou, autant ni na frère Paul Balenza. Live sikoyo. Sala kata acapella moya et ba 2-3 secondes. Bato balon petit. Nafuka melio Yesue Nafuka melio Yesue Nafuka melio Yesue Nafuka melio Yesue Solonga na gita lelo yo Wete yo matana bomo inanga Solonga na gita lelo yo Poyo matananga Sœur Lombongo. Nami tiki mo pepe na yo etindika ngai Maboko na yo na mokongo na ngai etindika ngai Yambala oyo eza elamba ya kembo Chinike tata pesa babotola eza elamba ya famille Libala tata pesa babotola eza elamba ya famille Oyo moso Potifara longola kinga ezalaki ya bango Oyo misato ezalaki elamba ya prison Frère Paul Balenza. Kaoto yembaki no? Oui. Nakumisi yo Nzambe na motema na ngai Natondi na posa yako salela Nzambe Natiki yo maboko mayobo moi na ngai Nakolanda Kristu yo nzela na nga Oyanga na meme Sikoyo. Ele bato bozi la okaka betabisko Sœur Marie. Pour personne ne va te dire à moi. Sœur Marie, temba Sœur Marie Nzemboni. C'est moi aussi. Tout est mis ma bateau. Tout est mis ma bateau.
eza nzembo nini yo moyebika ndenge obetaka ba concert no wana ndenge obetaka tika baloba na yo sila ndeko na ngai nalwaya natire sango motutu saison na yo te sela oyo abekokisa moko force te tuna pamela mosa kopesa yo raison osepela oyo moninga ya yo ntango ekokoka bakozepela nango meli yo yeba mpe ntongo ezali mabe ekomeli yo yeba mpe malamu mpona yebi naza projet ya nzambe ekokokisa makaka. Merci Pamela, je pense que a capello sali plaisir bongo na libota ya bana na nzambe nyo surtout partout sur la partout dans le monde mingi bongo na Chantal Ntiko en direct de Paris mingi bongo na Tantine Christine Kiyambo ya Nancy Mungala boza belé Zozo Luanda na kati ya États-Unis Blandine Luanda Pati Luanda Pire Petit nanga moko Fallon Moussasa na Ornella Moussasa allez comprendre pourquoi na boire bana basi pona na mona mosi na plateau bana mbali na boire binoté c'est Pamela tokini malembe siko tokiti na mama na likambo liloba ya suka pourquoi liloba ya suka yona no kufite yuzana na mokili mbala mo kati liloba ya suka osola kabiso ngokufa entre guillemets liloba ya suka na tuna ki dernièrement ana tunia Tantine Florence awa Tantine Flore awa Tantine Flore Shabani na tuni pourquoi liloba ya suka testament liloba suka pourquoi? Oui, c'est vrai liloba suka mingi pesa makana mutalinga kufa to moto mais liloba suka biso to lobeleza liloba suka youte pa maboko yokuta na monoko ya Nzambe parce que ce qui Nzambe a lobité rien ne changera dans ta vie. Nous sommes des Africains oyo to botami na ba lien to botami na ba coutume to botami na ba condamnation alors que la Bible nous dit dans Romains 8 verset 1er il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bible dit que c'est lui qui a reçu Jésus-Christ comme Christ est sauveur. Il est sauvé lui et sa famille. C'est que le biso to reconnaître maloba wana. Ndi na tali makambo nyonso ba circonstance à la vie na kutai nango. Ba bitumba ba épreuve ba mikakata no makambo ndi na ndenge na kutai nango. Na tali na bitete. Awa izaka liloba suka. Donc nous ela yeso loba pour na vivre bikamwa. Na nzembo wana bikamwa ezo ampleur nango otangwa bikamwa sina na note ba fait dire que dans ozela liloba suka pa Nzambe soki Nzambe alobi liloba suka pona yo kotiaki CV ba répondre yo soki Nzambe alobi liloba suka pona yo okotiaki demande ya visa ba répondre yo soki Nzambe alobi liloba suka pona yo okotiaki demande ya mukanda na yo na poto esiko ozali na mboka oyo yebi ozali bako répondre yo soki Nzambe alobi liloba suka pona yo libala yo balaka ko ezo simba te po babala yo baobala yo soki Nzambe alobi liloba suka pona yo mabota wana bando bali oumeli obota te mais soki Nzambe alobi obota soki Nzambe alobi ngapo na umeli na bimate umeli obimate na bimate na musique oui ba ko bimate na bimate you know bimate non tum c'est comme yebite non na moni na élévation Nzambe vraiment na palper bikamo Nzambe na vivre en côté limbisa ntolo baloka ba maman Laure Lumbongo sœur na katio pardon ngai na lebiso boye ngam na lo banao osobima amen. OK, merci beaucoup Christophe Soumaël totana no clip oyo ya Tabolamu pourquoi Tabosembo pardon pourquoi Pamela Mader a préféré ko immortaliser les sous honorable pardon Paul Balenza beaucoup de temps à limon dans monde de la musique mais maman Pamela a préféré à tiki de bato bana succès à que ko la mosara Paul Balenza est-ce que ça qui pas choqué to éviter est-ce que ezala kaka po église catholique lingaye to éviter tout en clip oyo en image merci pour la masse ça linga na yimba te pour la Yo
pense que cet élément il y a nzembo oyo tabo sembo, je pense que bana nestu ya catholique ya kalabo ibe nzembo wana ya frère Paul Balenza le loko bon honorable oyo bongo mama Pamela a sepeli ko immortaliser biso nzembo wana et ça la succès encore une fois moi je dis merci madame mama Pamela pour na ko immortaliser nzembo kitoko ya frère Balenza. Mais moi Pamela na tourné nos questions sikoyo nzembo wana eloko ni côté ki po o sala mixage ou interpréter nzembo. Ouais, voilà, merci beaucoup pour la question. Anna, ils ont vraiment très capital. Et là, c'est là qu'ils ont eu nzembo wana, ils ont juste kaka tous avec un confinement dans nous. Na souka qui vraiment vu que tout le monde est sur l'église l'église en Zambie kangamaki pour ça ya koyembe matakinga motema. Pour ça kokende kokutana na bana nzambe ndenge tomesanaki na ba culte ya ba semaine imataki nga makasi to bana okende te. Alors ndimo papa Paul Balenza nga nazaki ya Noirit na Saint-André na commune Kinshasa. Ndimo papa Paul Balenza tozako binango tonto iba Noirit tozako binango to bandaki ko yemba ngope. Alors zaki ndimo marquaki enfance nanga na bana ipe toujours koyemba ngo soki naza na vai na ndako na sa musala même si naza boya vana koyemba même na studio j'ai chanté ça tout moment parce que ça dit moko vraiment papa Paul Balenza imba kango dans l'âme vraiment dans l'âme sans ko flatter imba kango dans l'âme. C'est pourquoi pe marka ki biso pe nyonso yo na bomwana na biso nyonso. Alors on a vana na confinement. Et en même temps, on a la journée culturelle dans l'église, dans l'école à Basango, là où mes enfants étudient, dans Zouza. Parmi les gens catholiques, c'est un papa Paul, na kati juste pour les catholiques, Basango, on a se retrouver. Voilà. Et alors, quand on a confinement, on a craqué vraiment que tout l'église, tout vendu vraiment dans Bandako. C'est alors que Nathalie n'a dit, na usa musala na bando yemba nzembo wana to unasko bilamba no yemba no kaka na nosko ba na usa mo musamo basani na usa basani na moni guitariste na ngai isi fanda no wana zo guitar na ndako azui na banana no landa na nzembo ta mondola na bitete jana beng ingénieur na ngapi nga programme to ke lobito yemba nzembo ndi c'est alors que na beng ingénieur apesi nga programme na jour apesa kana ke na futi na yembi nzembo na yembi ou na changer kango na juste kaka refrain nga na kotisi ba vocal nanga ya ndenge nanga na futi longutu na clip na sali longutu na clip. Mais ce qu'on a quatre sur malwa muki osela ngona clip pour na nini te osepela kaka ndenge Paul Balenza kolonzembo malgré ce quoi comme honorable okoko lokika te bosala featuring. Bon, avant que Nana yembango na studio, na yebi papa Paul Balenza. C'est une permission. Non, nabi na yebi le rôle artiste. Mais ko yebende to vandi na oboye, etikala na tikala ko yeba été. Na tikala ko yeba été. Tant de to sali clip nango réalisateur Clary vous dit, ndalo binanga tete. Pamela, on y vient wana, bala bataba emibeko, a repo porter plainte. Pour nzembo na ye ele na TV soutenant ndengo modifier ngo makasi eko sala mabebo na boye joa numéro na ye yango yo benga ye luka ye bokutana osengeka nzela po nzembo le na TV. C'est alors que na bengi ton pe na bengi ayamba ki ngamba na moko bona landaki na WhatsApp na commune na se présenter na posoka moni ke opesa ki kombo Pamela boye na boye tant obenga ya koyamba ona saki bungu abengi andimi abenga ya na ndako na epe na ndako na oksenzembo abe ate Pamela nzembo vumo yembi na bien interpréter nga bien na sepeli makasi vraiment ozongisi donc opesi ngai honneur. Mais il fallait ko yemba ngai tant olingo interpréter mutu faut interpréter mutu ndenga yembi nzembo na ye na préféré zonga na ingénieur no boyawa to travailler ensemble les besoins studio to zonga ki na bing ingénieur to zongi na bango to travailler ensemble na ye na boka quand même na Facebook ba photo to bandi ko travailler na ye to travailler na ye to silisi azong si sopena to zongi sa ba pena na pena do to zongi sa pena originalité et nzembo na ye originalité na ye tant to sisi azumbongo apesi biso ay bozonga studio iloko ndo lukaki yango wana.
Bah, chers téléspectateurs, je pense que Bola Ndanga na Bokebi. Moi, je peux te et Loco et celle qui sert Pamela a interprété Nzembo. Il y a frère Paul, le laser honorable. Yango, Matolo. Non, même pas. Mais qu'est-ce que Té. Absolument comme. Ah, non. Na olobate. Papa ça qui ngate. Ce qui pas kolami, lima kaka. Après ça qui ngate. Après ça qui ingénieur. A Fouti Studio. A Fouti Studio. Hein, to bandela. Ouais, voilà. A Fouti Studio, to bandela. Donc, ce qui était l'autre. Té na zo ité na ils aiment bon. Voilà. Au clip. Non, clip après ça qui te ngasi na futaki. Ngasi na futaki ngakutunde na bakisa ki lisusu. Na bon habité pour baïba ni pen ingénieur réalisateur. Baïba na habité ce qui après se souvenir qui na yé. Là je ne sais pas mais ngana yebike na pesa ki na bakisa ki sous quelque chose pour na ils ont ko bandeli musala. Ouais voilà, c'était ça. Merci maman Pamela, moi je dis toujours merci. Un grand merci na honorable Paul Balenza, mon frère papa Lembisanga, comme déjà député national à Mokana Bisso. Ça Pamela, Lilo Basuka est dans la communauté. Ouais, Lilo Basuka en réalité il a 12 titres. En réalité il a 12 titres même. Tozo talandenge avant qu'il y ait des duplications. Peut-être que la maman pour tout titre on a 10 titres mais en réalité ils ont 12 titres mais net nzembo ya papa Paul Balenza et aux alaté na 4 albums pour nani bon parce que ils ont nzembo te lengela maki po na 4 albums ozolela a ina obimate ozolela a charge 12 titres non obimana ote mais aussi moi libaku ya malamu osali featuring na Paul Balenza. Ça fait très longtemps où on est cassé dans les médias, mais aussi on sait en image na clip. Si vous voyez souvent dans Nzembo on est exalté. Pour banan ba album non. Ah, mais est-ce que pour batwa album nanga, il faut que l'image papa pour les exalté. Nous papa Paul et ça la bonus. Bonus. Ils ont la bonus na kati ya neti na ba vidéo nanga, ils ont la bonus. C'est un album non. Mais nous sommes inspirés nga. Est-ce que maman nini azala sir na moi et maman nini surtout ata moni moi na zakizengi akesini il faut se vérité au côté ma bonne il y a combien de jours eh na le batiki na côté ma bonne il y a combien de jours donc ma bonne il les a vu nanga et nous on ne veut pas rassurer qu'un album on a 2 titres au tika na 10 peut bini ba comment son bon bon et là on est rassuré nga ils a zemi na mema Eza zemi on a mema hein zemi on a mema ndezo rassurer nga degré de souffrance nango degré ya mawa nango degré ya passe nango degré ya promesse en Zambie ndezo rassurer nga que ekosimba kaka moko na njembo za kati ekumbola ngo pesa ekosimba kaka masolo ya ngana yo masolo na ngai masolo na ngai ya mwana masolo na nga ene maflo masolo na ngai na betango na nandi masolo lisaka na motema na betela ngo nani masolo esukisaka na makanisi na yebisa na nani zemo na meme esisinga makasi na simbisa na nani nake na lopitalo nazwa kitite nzambe na ngai nazwa nini po nazwa kimia na motema o ongo yango ya o yeye mama o mame nyango ekami mama sotelo satome nyango ekami. Merci Christophe Soubal, je pense que pour le cas directement la image totale la clip oyo ya masolo nanga Christian Soumaïl, masolo nanga na nzambe muta okota zate pour la signer partenaire Jésus Christ. Amen. Maman Pamela to zongelo nanu masolo nangai. Na tout le question est-ce que vous avez la parole dit mais tu veux que le besoin a 10 titres. C'est-à-dire 12 donc yo mo sera terre comme moko ou ba sœur le cas ba flore ba clavier sur ma frère Freddy na te sur bukabona bi bozala kaka yo apesa ko banze moko bendengeni. Non vraiment l'inspiration et où t'as pas en Zambie. L'inspiration vraiment na ucho biso ke na parole était te ka no tabanze
et na ko raison ça à part on a doute na ko raison ko on a pesa bato na zo ko na bato bazo eza ba yembi musu bazo kelela vraiment place na nzamba salanga ngolu na masalanga ngolu sina bilembe bandi musu so oyisanga po no ti una place o te po no yembi ona place o te mais classement na sali zanga te tant l'esprit de Dieu a tué na conviction na mutema tu mets ça Rochao yango nde na otia tant le bon c'est dire pourquoi yi mongo atia mais voilà parce que neti nzembo nango liloba suka titre liloba suka mais nzembo nango tant nga na zwa ka inspiration na 2001 nanu bato ba exploiter ki texte wana te ya liloba suka mingi ba ya ba virgule pona na kati na lobela ba na vie ya mutu chaka virgule na vie ya mutu soko komi tele virgule ko cha pointe po oebite nini nzambe na ya lobi nini. Quand moi j'avais eu cette inspiration bato bazaki nangote mais tala ça date non depuis 2001 et tika lobi maté alors Saint-Esprit par année na bolingo na ye na gisongi na ye ils sont le cœur et le rein ada moi no yo le razo les grands n'avaient prévu tika to pesa no bato mususu apesi bato na ba contexte mususu jusqu'à là ngape na yemba nzimo na matanga na ba anniversaire bato na ba fête bato maintenant no te na yoka mutazo nzembo na ngai liloba suka wana ayemba nguna na yoka te c'est-à-dire que nzamba pesa ki yango ngai mais bato ba exploiter na bango mais ba façon ya ngai wana izaka ya ngai nzamba pesa ki yango ngai ouais voilà naza na parole te même baninga na nga Florence Chabani ya Freddy Suriki la rôle neza jouaka kosunganga ite pamela bo place na lokolo mataki boye bo place na ko betango bo uzongisango boye da sunganga na moi arrangement na place où sengeli arranger ouais voilà tox peleki na ye place où tox ndende Nathan est-ce que sengeli arranger ba arranger Florence Chabani pe kamanga ye pa sunganga siko sengeli asunga te moi ça te place na il fallait qui ndo yembe on boye te moi ça malobano lu bandela longola dans basungara mais en réalité l'inspiration c'est le monde de Dieu donc l'inspiration vient de Dieu donc voilà nazana parole te naza muto ya ko santé yemba non ngani muna ya na iso kamani nanga tanji muna nga yoka no nzembo to nalala ki na yoki bo yemba na lito yemba nano moi ça il ngo yembe za bien liloba suka 12 titres obi olonga 2 titres la 10 on a producteur non on a un producteur personnellement studio je le payé seul ba clip pe non ça là non ça nga moko mais maman nanga o abotinga yende na ngolo baza coproducteur nanga coproductrice nanga elle s'appelle oui tu peux le faire na boka moto mo rasiko lever à l'air tout le monde ba conteneur place où il a osé pour récolter toujours la bénédiction nzambe awa ana producteur te les vies à l'entour mon compte va contenir na 4 États-Unis zozo loana na parti loana boluka la bénédiction à l'Éternel pamela moi ça y est producteur azate so je te charge à 2 clips et ça la bien Fallon Moussa sana ornila Moussa boluka ma pamboli tala li pamboli yo bozo ka ta charge à 2 clips même to kita to komla na 6 les restes ils m'ont en charge maman Pamela tout le monde qui t'a malembe na kati émission na biso osana producteur te mais nzambe azo sunga toujours azo pambola quelque part studio engagement musicien balia on sa sortara ndenge nini osala nini po ba musicien sto wana banangana balala attention na studio transport colia à manger unité nini osala ndenge ouais banangana ilobi atayo ngoya oye ouais voilà banangana tosungana kaka nzambe asungaka muke tozwaka nde tokabola na bango nalobi te ke lokola producteur azate c'est-à-dire que naza mto azosenga mbongo une mendiante non je suis pas une mendiante asenga mbongo na nzela po apesa bato non quand nde nzambe asunga bana na ye na muke tozwaka oza besoin crédit na mso pe olingo bakisata mo eloko moto tosunganaka voilà bref bon là c'est ce qu'on appelle na batnus lolo partout dans le monde il a fait 50 000 personnes ba olanda sikoyo na minute to beta dimanche ba olanda yo ilo ni ko senga na peuple de Dieu pour l'album zoya liloba suka et voilà merci beaucoup pour la parole
Et là on a aussi un peuple de Dieu parce que limbo limbisanga mututa le bago ya zamona satanate mona satana zanate mutu nyonso azamona nzambe ezaloza nani tout le monde tozala bikelamu ya nzambe donc c'est à dire que tozaba na nzambe na osenga na bino bisika izwami bino soutenez-moi dans vos prières dans vos conseils et le reçu à makasi koleka naza na producteur te oui bien sûr nazo bimisa album soki yo contribuer pe na promotion na ba plutôt les émission tout ça la ba clip na distribution obité bon na mke ozana ngosavanga na bakiselio pour nous ça la duplication ba CD pour ekende le monde entier maman Pamela Madeur Nazawana Madeur Pamela moi ça Nazawana vraiment à bras ouverts nzamba pambolo déjà yo muto Julie Kanisiwana nzamba pambolo déjà yo o sepeli na émission oyo donc pesa numéro contact ouais numéro nanga pour nous envoyer ezali 081 24 56 106 081 24 56 106 donc numéro nanga yango wana pour nous zwanga na WhatsApp yango wana na Facebook obeti Pamela Mwasa ozwanga na YouTube obeti Pami Mwasa Losala Pami Mwasa Losala osabone pona koyeba ba actualité nanga nyonso mais na sengi lisusu makasi osimbami osoutenir nga na mbongo na yo na promotion na ba clip ne papa kisi kwa utukoloba vraiment osa le bienvenu numéro na nga yango nga na uti déjà au pesa 81 24 56 106. Merci maman Pamela, je pense que les téléspectateurs au balingara émission Tolobele yango boza ebele na monde entier mobimba oyo bolanda émission oyo soki lelo dimanche lelo to luka to luka lipamboli na ndenge na biso une femme combattante ayembela ka nzambe na lo bango vérité ayembela ka nzambe na ndenge ya solo ponga na viva yango na osala commentaire te na lo moka mona osala besoin o arracher lipamboli na yo mbela yango wana ana producteur te mais azana banzembo oya kokumisa nzambe apesi numéro contact na ye atoza na Singapour numéro yango na ya WhatsApp yo benga ozoye moko Pamela Madère maman Pamela to komina suka émission na biso tozala ba période oyo ya ba fête bonane to le ka awa mais question ya suka avant to kat émission na ko lekisa question na te année 2020 oti ko leka année 2020 sili ba souvenir nini ya malamu ozalango bilan zaki ndenge nini année 2020 ezaki année no pona ozaki ndenge nini année olekaki. Oui, merci beaucoup. Année 2020 pour nanga malgré la pandémie, malgré ba makambo et outre les cas dans le monde entier, où ils ont les cas, la situation actuelle, malgré ça, on a un bilan mon malamu, na pamboli nzambe parce que na vandaki et le bien tayo moko limwaki mais na 2020 na affronté réalité moko na ebaki papa Paul Balenzate mais na kozali kanisa ko yemba nzembo na ye et permettre nga na kindi pa na ye lelo yo batu pe catholique oyo bazolandanga oyo bazolanda ba clip nanga na télévision na biso awa na mboka na biso Congo tango bazolandango ekoti na bandaku na bango na pesi nzambe merci pour akoti singa na bandaku ya ba catholique sans que na ke noter mana toke na porte na nzela ya nzembo papa Paul Balenza et koti singa na ndako ya ba catholique ya mibale pe lisusu kaka na nzela nzembo papa Paul Balenza na musique na biso pe lisusu côté boye ya biso bato église de réveil et permettre ba musicien na biso topé ba chrétien ya ba église de réveil ba yeba papa Paul Balenza ba yeba nga au travers ya nzembo oyo ezalaki gravé na ba mémoire na bango tant bazalaka bana mike o bato ba yeba kan nzembo wana peut-être batikala ko yeba papa Paul Balenza te ba pona ngai na pesi nzambe merci po na nzela nzembo wana e permettre nga na kota na banda ko bato ebele. Et voilà, Nandela kaka na 2020 oyo na pesi nzambe merci pour permettre ngai na zo ba penser nanga na zo ba objectif nanga ba projet nanga na mettre en marche pour nanga 2020 il est bien pour nanga. Merci. 2020 il est bien. Pour na yo. Bon, pesa ka ba dédicace de ba meilleure vie.
Ouais, merci beaucoup. Meilleur venano. Na chaîne Tolobela TV. Émission Tolobela yango. Ouais, émission Tolobela yango. Na pesina bonne année 2021 ezala amener moko ya exploit. Amener moko ya merveille pour na émission Tolobela yango. Pour photo ya kaka Tolobela yango. Na Christian Seko na Christian Soumaili tokolobela yango kaka na émission oyo. Ouais, na pesi bonne année na ngai na famille Mwasa Mobimba, Josar Mbou Mwasa, Sylvie Mwasa, Solange Mwasa, Gauthier Cheta Spone Mwasa. Ah oui. Ouais, na Desi Gidel Emporio, Desi Losala. Bonne année na Buno, bonne année na Florence Chabani. Bonne année na Libota Nzambe Mobimba na maman Chantal Sekou. Eh oui, maman di passe. Voilà, hein? Ouais, na pesi bonne année na ye. Bonne année na batu nyonso balandi ngai de part et d'autre na Canada, États-Unis, France, Belgique, Kinshasa, Congo Mbokelengi. Voilà. Kinshasa Mbokelengi tolingango bongo, nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Naza qui vraiment na esengo lisusu ndenge ya Sir Pamela apesi ngai esika ayambinga na mai ya malili kitoko, malili pesa la kitoko, bomo apela bimbi kitoko, yibaza kitoko. Ma Pamela okokende nao. Merci na Christian Soumaili ndenge réaliser émission o epesi plaisir na mitima bato nyonso tout balingaka musique chrétien pour le toba to yamba musali na Nzambe. Pour na nini tenga na zo mapamboli ti 2021. Yango na préféré koloka Mother Pamela Mwasa pona zo bénédiction. So yo sambela tetalio so yamba basala Nzambe te na chaîne na yo etalio ngana oluka bénédiction na rashango émission comme na suka na kopesa bongo ba meilleur v na bele no boa kaka bana basi na bandeli susuyo Chantal Tiko na kata France meilleur v Falon Moussasa na Ornella Moussasa meilleur v Tantine Christine Kiyambo meilleur v ya Nancy Mongala ona lobagete na lobby Ginette Chintu Binyanga la chose meilleur v Tatanga susunan Zozo Luanda, Pati Luanda, Blanil Luanda. Ana Pipo, Chikicha, cha cha.